bato mabe bo mobali akomana na c'est un aventurier Junior Wendo ngana tangi koma muto oh mais kasi mobali ne Junior ngana tangi koma muto ate na boye mission ko tanga koma mutu te Junior Wendo na lobi boye na yebi mobali akomana yete nga chéri na yebi te mais na lobi ke o mona bino basi na kama bino o boye mobali azandumba o mobali azandumba moki o préférer ko linga mobali mo boye za deuxième bureau wa liboma oh wali boma baba tibilo bosala yango wana donc Junior Wendo ade na mwasi na te oboyi chéri pro gérer za ndumba moki olinga mobali mo boza deuxième bureau na osaini oh yango ba artiste na mibali ya basi totala pe basi ona mibali ngo tolinga mutu mususu kwa ko linge boye aye ko nuire yo vie na opamba pourrier tala pene loko mwana mwasa na TV ko yebisa biso ke trésor lo la pesa ka mbonga anniversaire mwana mobali amela ngo apesa te azo reconnaître ka $1000 o chatindela c'est que azo réclamer makambe belé azo réclamer divorce azo déclarer ba mbongo batu bapesa donc azo déclarer pene belé mami chibola kaka Eliane azo déclarer par na ngai ba reconnaître nga do yeba lingi ba reconnaître ye akaza lokola okelinga mobali o aleki José Londres na succès okelinga mobali mo boya ata œuvre mo kaza nango te na mboko ba miel kuto ebi banzemu na bango te miel kuto ebi nzemu miel kuto ebi nzemu te miel kuto ebi nzemu te e bona o tanga kombo to yebi kuto nzemu nete Charlie Malula avant bimatala photo na yo na photo abana avant ko attaquer nga poto ko potala na poto oza mwasi malamu te po nini bino basa poto bo sala soni boye bolingo fingisa basi yo sota poto batu bazala bango bien bolingo fingisa bango pona nini na nani o TV bokoto epina ba 2 minutes pe obinge ba 2 minutes yango bakamusaka ngai na kota pe wana e alobi so lingo la mukana théâtre o bala mike babima ba leka na succès olingo la mukana José de Londres yango mina via danga José de Londres na bino pe ba misusu ba Patrick Ngambe bazalaka ba Kaluji bazalaka okoko pesa bango opportunité wana te vraiment okena pesa un grand moko boye alobi a petit na eta keba akebe omoni akeba petit na eta omoni bino bato poto obo encourager les mal mutu lokola nga na otanga komo mutu lokola 2 minutes le loko bouder José de Londres omoni YouTube ta ba kataka epota munene alonaka la sabso alonaka te ta ba kataka epota munene ba fongola ka esima alonaka te point wana ba grimace ya YouTube wana aye ko lamuka na YouTube omoni CD obanango mema basaki ba memiso basaki bozo kene ba tournage José de Londres roza na 4 tableaux akaboli tableau moko ba chayo ko joa malonga to bwaka suki osala ba fier personnage wana pena ba théâtre lelo zango soute personnage wana na ba théâtre lelo eza lisusu te ba théâtre ba théâtre ba belle vie ba théâtre ba théâtre ba ya ba bobo personnage wana eza te ba personnage composé eza ka soute donc so ayo siège na kisa za na rôle te a jouer ba biloko na zo jouer ba gag wana e belle vie bien ka tu a benga ke pona mawa te pona mawa yo kasi pona mawa est belle vie futa gembo ngana bimaka mambongo te yo siko tango yebo otanga komba belle otanga komo ya 2 minutes tandis que belle vie bengisa rai siko ndo zolo ba bomote ozo bomela ba nazo bomela bango eloko te ngana zo kotela nde mukolo oyo amona télévision liboso na biso na bango na ye Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous entrez nous suivre des partout. C'est toujours votre servante, Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse, Madame Abou, qui a la figure d'orange à la presse. Merci à tout le monde, Bandeko Bopé Sabiso Confiance, Bandeko Bolingarabiso, Bandeko Bolingaro partager la chaîne Nabiso, 42 Tube Sarabino, so tomber la vidéo, Baliboso, au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Et chaque fois, bénémoine, la biso Bando Kota ou Bando recevoir. Merci beaucoup à Maman Olga Moboko, Maman sociale, Maman Abigoso, la Maman Ebarapo Sabana, sans que Bana Basenga. Merci beaucoup à toi, Gianni Goussi, merci à toi, Gypsy, merci à toi derrière la caméra, Dieu merci, Maïm Babilili, Moutassala Rabou, mon Alsunde Tobimara. Vraiment, on a pour ça, filmer là, filmer bien, gag, Kitoko, vraiment réalisation. Kitoko, Nebi Binobo, ADM, Dieu merci, Maïm, autrement dit. Vraiment, on est qu'à tomber par ma solo, à mon Dieu, ça va nous donner la rabino pas actualité, au Ezo Nginda Pena, na Ngambu Nabiso ya théâtre. Vraiment, le lot, Nazana, Jerry Kobetox, moral au barabien, voilà, mon balu à Sepeli Sarah. Vraiment, on va commenter, on a demandé à comprendre à quel.
tozara na posa koyamba et pour niveau lobelaka amemaka biso pe na nzela et lelo toyetomeka mpe kosolola par rapport ya ndeko na biso grand frère na biso yaya na biso leki ya bamisusu yaya bamisusu vraiment toyetomeka mpe kosolola est-ce que toyebaka te YouTube ekoma tribunal YouTube ekoma nini parquet toyebaka te jusque là et lelo tozobeta lisolo ya José de Londres Sida Bilele facile à garer oezonginda na mwasi na ex mama ya bana na ye Charlie Malula vraiment ayeli biso toyebi te tobenga ngo ba vérité ba révélation to nini et likolo nango babakisi susu 2 minutes azaki petit propre donc to robenge petit propre parce que depuis na kin awa comme on a José de Londres moni ba moro 2 minutes mais 2 minutes pas une révélation et marambo vraiment et sali moi mbilinga mais na kolanda vidéo wana personnellement na moni mabe ya José alobité ameki un peu ko expliquer biso et les kaka boyebi aza artiste moko alekara vraiment na ba émission te sera aleki c'est maramba olobesa et puis aleka ki ameka un peu ko solola na bandeko ba traitara e mobali mabe ba bengisa ye na pote pas moi si akoma konyokola moi si tie ko sala que libala ekufa ninge kufi lelo mais vraiment dans un moroté na éviter notre caméraman ce que ko aider biso vraiment aider biso moi mon pied Jerry Cobertos a changé moi le wango ça biso bien merci papa pour ta famille bota to ça Jerry Cobertos bonjour Jerry bonjour Barbie bonne santé oui santé kimia papa pour ta famille bota Jerry Cobertos mkuu moko de la presse préfet de discipline donc aza toujours na musala et puis na pesi bandeko nyonso bolingaka Jerry Cobertos na ba bolingaka ngate ba mbote belé parce que nga na osaka musala je suis pas ici à insulter ka batu ya ko sala ndenge bandeko musu basala nga na yaka soki eza analyse na yebaka ndenge nini ya ko sala analyse soki eza condamnation na yaka ko condamner alors bo pesanga toujours confiance lokola batu lokola ba Niclette Douma ba sero bazana kata famille bota ba notre papa Kulutu lobaka ndenge lobaka et puis ba maman Fifi Makuta ba maman na nga ya Londres base pena ya famille bota na Londres na pesi bino ba mbote belé. Voilà, merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa, tout le monde dit TKL. Merci beaucoup à toi aussi, maman Fifi Kongolo, notre future députée, maman Ototo Tinda na parlement qui nous relève la biso et Ototo Betara, c'était bana moamba, vous soutenir maman Fifi Kongolo parce que yende muta relève la biso, comme Mikolo, maman Denise Nyanke au première dame Yambora la biso à Otara Aboui. Donc biso tout au kokana et puis à Betty déjà c'était pas si bâton dans le parlement pour le ministre à moi si vous allez prendre si on a biso maman Fifi Kongolo Toto Tinda déjà kuna OK ne la biso merci encore une fois de plus à Prosper Diantomba et peut Tinda kuna na parlement Prosper Diantomba à qui ne la biso député na biso à ça la fierté ya mboka na biso vraiment on a évité et ça na mamsu na lobité toza pe na papa na biso Serge oyo babwakela ki epe mbasu tout ça faut makambo belé na ebité mais quand on kobete la biso moi histoire parce que tout le monde ba mission bozo sa mikolo yo ya kokuwa kela na ba jeton famille bota ba cook na ebité est-ce que boye ba raté ke ba bandeko non biso tozo ba kela mutu jeton te biso tozo sala promotion ya film na biso omoni à chaque fois film soke bandi biso to yaka na promotion so tali sortie médiatique na biso non to sala e ba émission to sala ki lobité malgré yo salaki te ka yo muto sangaki parce que palo yana wana technicien o mona ke lobeza ki sortie médiatique famille libota YouTube mutu apesi biso komona ngote biso tozuka koma famille libota to che YouTube lobeza ki to vendre sika moko to sala réunion to solo la et puis to sala promotion ya film na biso to ebengami na bilan négatif ezali eloko oyo film oyo eko simba batu bilan négatif positif te louange matembo bilan négatif titre film o Belvi Kandi ache touti kosilisa film oyo euti osila pe kala mingi te ado bevezo la nisaka ba film donc soki yo lobi ke moto kendaki tobwakela batu mbwakela c'est archi faux je to yikendaki ne poto sala promotion à film na biso donc c'est un peu ça vraiment bokene pour ça promotion à film na bino na habité toko taper na sujet na biso maman ali Kambo na habité José de Londres aza vie na yo est-ce que vous pouvez expliquer nini na oyo ex maman bana na bino ali biso te moni Charles azali na posa ba tchai na miniature
aza posa ba tchaye na miniature omoni congolais so avandi surtout so aza moi c'est star toi aza mobile star aluka ba tchaye na miniature moi j'ai vite compris que ex moi si ya venanga José de Londres batebele moni batebele ba yeba makambu te bamonaka géri on dirait akokisa 60 ans bamisu balobaka o 50 et quelque okanga una akokisa ata 50 et quelque te donc soko otali sortie médiatique ya ye moko na président José de Londres alobi eloko mabe te nga na omituna eloko mabe nini José de Londres alobi aye kutu koexplike peut-être makambo na ye azongisi masolo na ye tozalaki na yo jour ya bafeti ndenge président nyonso to asalaka na bana président aza libanda poto asalaka na bana akaboyeli mwa loso mwa soso tozalaki na yo wana tofilmaka abi aye kozongisa baactivité na ye rien n'empêche baquestion moko eyaki wana concernant ser na biso Charlie Malula mais alobaki wana ndenge mabe te mais ser na biso lokola azala na posa batya ye na miniature yango ye ayeli biso sikoyo koexplike biso makambo na bango ya divorce na bango na makambo ya lukuta oyo azoloba parce que nga deya nayebisaki ye ser nanga Charlie 6 ans mobala akima ko bobo divorce c'est que aza puissant c'est que José de Londres il est puissant wala eza faux discours moto abandi okosana maladi pendant 6 ans poni kokosa eloko ya bongo ser na biso soko otali ye okomona ke entourage na ye ekosi ye mais ye alobaki selon ye alobi na 6 ans na yo lobi dans José de Londres azokima par rapport à bavoka oyo aza na bango bayebisi ye ke soki kaka azoya kose représente te azokende te azokende te nde kosalaka ye bavoka nde bafaible bavoka ya José de Londres bapuissant na José de Londres bapuissant abi baokosa ye eza mamba lukuta 6 ans bokendaka na mobali kaka divorce esalamaka te okosa oyela biso discours abelaka akosalaka maladi eza lukuta aloba makambo oyo ayelaki nango na internet po moyembango mosala bango ka yango oyoka boye bosabone na Charlie Malula TV bango bayaka kaka boye na bapenyel na baelian na bamami cibola bayaka kaka boye oyoka kaka boye bosabone tosabone na chaîne na ye mama likambo nini yango esilaka te bokambo wana déjà esila tika moto bato asala chemin na ye naokie na video alobi na émission asalaki alobi po José de Londres azwa mokanda ye moto akopesa mondele autorisation yende aza na liloba yango soki bolingi bandeko bavoka baosambela José de Londres fo babondela ye bapesa soki 6 millions soki 6 babondela ye mpona nini exploitation ya exploité José de Londres mwasi ya malamu akose comporte ndenge ye ase comporte makasi ko mama kolongola motu na kisata okende na poto ndo memie na lola olongole na Congo memie na omatie na lola po place eza nde fe eza lola poto eza lola poto eza nango bato omona bana poto kutu alingi nesu poto te ve nanga kani mbuyamba toakane awo ve nanga kani mbuyamba ya mamari mbuyamba tozalaka ne alinga ne suku poto te ve nanga sibu mutombo lider apembe aboyaka ne kutu poto yo ozoya sutukela poto alelo azoya sutukela ngo alobake na mema ye poto so mema mutu poto fo esinganaki ngo banobende boye alobi José de Londres asambelaka te ye ndenge aza wana abukaka maboloalakelaka ye mikolo place nini oyo yabukaka mabolo alakele mabe te ciba uceba uvu lokola naza papa kuluta famille bote nakomi mpe papa kuluta José de Londres j'assume ça okoloka ye te po nini epuis azoya na babiloko mo boye eske moto asambelaka lobaka makambo wana otya pwe na vie ya motu mpo moto azwa mokanda ifo yo oza nani yo mokomi mundele ye Macron to yo Suisse bazalaka na roi bazalaka na président ye soki akomi gouvernement kuna bozalaka nde mpe pays moko ti bomonanaka te pwani ozoya na internet pwani babiso ete landa alesaka bana bakwakere tandis ke pa na ye alesaka bana bakwakere te alingaka kosombela bana biloko na sentiment na ye moko eno ya bana d'abord José de Londres aza motu mabe boko mobali akoma na ye na c'est un aventurier Junior Wendo nga natangi koma motu awa mais kasi mobali ne Junior nga natangi koma motu awa te na boye miso yango kotanga akoma mutu te Junior Wendo nalobi boye nayebi mobali akoma na ye te nga chéri nayebi te mais nalobi ke omona babino basi na kama babino oboyi mobali aza ndumba o mobali aza ndumba moke o préféré kolinga mobali mo boye ozala deuxième bureau waliboma waliboma ba basi bilo bosala yango wana donc Junior Wendo ade na mwasi na te oboyi chéri pro chéri aza ndumba moke olinga mobali mo boye ozala deuxième bureau na ye osaini osalelo ota siko Charlie Malula ti ayeli biso makambo ya José de Londres na télévision toyebi te po bafinga ye
to boa te aza na posa batia na miniature mo te ne batia na miniature asepeli akoti pe na miniature akoti pe na miniature aza na posa batia na miniature et puis ndenge aza na sa komedi akoma da yakoni mama pour moi so aza na botosi moi sa poto amibangisaka ndenge ye ndenge asolo bana fille intellectuelle ayebanaka et puis moi moi c'est ozobisa batu nayebanaka na musicien intel mpo na nga moko yo mwana mwasi oyebanaka ne mpo na yo moko bosalaka nini ayebana héritier mpo na ye moko ayebanaka na ye mpo na ye moko ayebana héritier epo ozobeta tolo nayebana ne mpo na nga moko seko sala ya lobi muto oyo je le apesa ye opportunité basoda kin question emene peut-être soki papa na zali na bomoi alingaki abondela ye mpo na José alingaka ndima mpo abandaki koyokela papa na mingi mais lelo aza na mutu moko te oyo akoyokela ye ata famille basangani ana mutu te oyoki omoni mutu akomisa mwana mwasi na star eza José de Londres aza avant ozala na José de Londres azalaki star ya wapi boyebaki emilie yango ezali koteni baka juma mpe ya milie te mompono mpe eza milie te boza milie te te nga nalobi kaka paka juma mpe eza milie mompono mpe eza milie po bino milie bokanzaka ville nde eza milie matongi mpe eza milie tusu na vie de loin alobi mwa mwasi olamuki na ntongo ozomibenga la patrona sekoza ndumba la patrona sa mosala donc seke fille ya milie wana eza ndeki ndumba te nalobi boye ezaki ndumba te me nalobi bino bokanisaka so moto alobi naza fille ya milie elingo milie yango eza milie nini ezala kote nini milie yango ville kaka mais eloko asoni makasi oyo ngai nayoki ntongo natalaki parti wana nazongisi yango ata 3 fois ya koloba ke trésor lwalwa nde mwana na bango bapesa oyo bakoselaka 2 minutes kuna tokoya apesa mbongo anniversaire une année anniversaire ya mwana aya alobi trésor lwalwa soki ozolanda ngai yebaki mbongo opesa mpo na mwana ekoma te José apesaka mbongo yango te banda kala wana mpo na nini alobaka te koloba ngo lelo yango baartiste ne mibali ya basi totalaka mpe basi yango na mibali yango tolingaka mutu mosusu akoya kolinge boye aya konuire yo vi na opamba pour ye tala pene eloko mwana mwasi aye na tv koyebisa biso ke trésor lwala apesaka mbongo anniversaire ya mwana mobali amelango apesa te seke ye azoreklame makambo ebele azoreklame divorce azodeklare bambongo bato bapesa donc azodeklare pene ebele mami cibola kaka ti eliane nazodeklare part na ngai bareconnaître nga donc ye balingi bareconnaître ye eza soni omoni a chaque fois communauté na biso tootala makambo ya bongo ngai nayebi bato ya poto bazalaki bato ya respect lelo tala bana poto lelo bakoma kosambwa likolo bato makambo oyo ma vie privée na bino boye nango na youtube mpo ani oye na vie privée no na youtube mpo na nini kosala nini siko place trésor lolo avandi azotala bon akomela na mbongo yango na ndenge nini batindaki par ye ye nde papa mwana ome ye nde papa mwana mais fala pesa mama epuis papa mwana nde moto asedesidaki mwana na komona ezala nani mwana azalaka ya tata ti nayebi te soki bino boza biso nanga moluba biso baluba totikaka bana te mwana aza yanga soki oyebisanga siko yo mama oyo kodeklare na tv o trésor lolo opesaki mbongo siko donc batie yo na miniature olingi batia oyo moko te batia mpe so na trésor lolo na miniature abenda bango nyonso na singa tokokaka biso nyonso kasi oyo bakoma na ye batia ye mpe na miniature junior wendo akota ye mpe ntongo ngai nazoloba makambo wana te ngai etalinga te mais koyoka mpe babi azalaki père petit ya José de Londres ngai na kasi ye lokola okelinga mobali oyo aleki José de Londres na succès okeolinga mobali mo boye ata evre moko aza nango te na mboko oyo bamiele kutu toyebi banzembo na bango te miele kutu toyebi nzembo miele kutu toyebi nzembo te miele kutu toyebi nzembo te eboka oyo totanga kombo toyebi kutu nzembo te mais mama ozoloba o c'est comme si bao Charlie Malula avant bima tala photo na yo na photo ya bana avant yo koya koatake nga poto kopotala na poto oza mwasi malamu te po nini bino basi ya poto boosala soni boye bolingi bofingisa basi nyonso to poto bato bazala bango bien bolingi bofingisa bango mpo na nini omoni mpe kokende mpe poto yango nayebi te kokende na kimokolo mpe na kimwana moke bosintegre quand même bokoma na mitu ya mindele ya bifamille na ye kutu baboya kalinga José de Londres te ye kaka na kiteti preuve ane yaya na ye alongwa mosala mpo José de Londres alongwa kitasa famille ya José de Londres mpe baboyaka mpe ye José de Londres mpe na bolingo na ye mpe andimaka ye
Yaka yaka nde famille baboyaka. Est-ce que mambo? Famille José Londres babaka pe José na munene na yo. Okolinga. E umuka jito. Akokai na yo te display makamutu akokanita. Ah, boni boyo. Ko totanga bingambo José de Londres sana bango. Obibino ya mobolinga bo pesa biso kana na YouTube oya. Totanga baso de José de Londres sana bango. Ya poto. Boni busoba boyo ko. Ngako namona ke na pena na libulu ne place ke na pena ko. Abi azaki José de Londres fait biso e pas azaki mal à l'aise so za. Mais oui. Bozomona mutu bo afuti batu. Afutaka batu ba ngana yebi bana basa théâtre banozo $100 par mois. Ko balandela José de Londres. José de Londres azaki mabe. O bano futele bambo opwani. Moi so futela mobile ba kengela ko mobile. Atati na ba poto wana. Ngana so wana film na Londres. O ngaku tu bafutaka ngape na kengela. José de Londres azaka na Suisse akoma na Londres ndengeni. Okengele par correspondance beni. Et puis ailleurs lobo achela ba écouteur na kata ndako. Te ba enregistrement. Pour moi na yebisa ki eke papa zara mobulu asola na page na sengi boy. Soki peno chela ba écouteur. Abi nyonso eza. Likamni na émission, likamni bo bomanga. Soki peno chela ba écouteur. Aya na ba audio ya José de Londres nga zo sola na basi. Betango na internet tozo matière. Abetango. Adeza nango oya roya. Azokosa nga na ye. Na oyo ba retour. Talanga bien. Litutu nga ye na ye. Ba retour ka c'est ça. Nga na ye. Yenda omoni wa mutakufa kate aiza ko piquer ba crise na ko sambwa. Ayenda ko sambwa. Wana YouTube. Ako sambwa wa aiza championnat kalso. Non c'est ko bendi ebiso so pa ko la to pa ba la kiti to vanda wa to potala na poto. Alinga to pesa gas. Ya kalami tazo ko makoni mama lokwa ba mida la Taylor lokwa ba essayer de pas na yeba ko kota na ranger wa. Ba to ba s'abonner ku. Bo s'abonner. Na nani o TV. Bokoto. Et puis ba 2 minutes pe obi ke ba 2 minutes mo ba kamusaka. On ngena kota pe wana e alobi. So lingola mukana théâtre o bala mike ba bima ba le ka on a succès. Lingola mukana José de Londres. Ya mena vient dans José de Londres na bino pe ba misusu. Ba Patrick Ngambe ba salaka. Ba Kaluji ba salaka. O ka pesa ba opportunité wana te. Vraiment. O ka no pesa un grand moko boye. Ah le bien petit na eta keba. Akebe omoni YouTube. Akeba petit na eta. Omoni bino bato poto. Obo encourager les mal. Mutu lokola ngana otanga komo, mutu lokola 2 minutes. Le loko boudé José de Londres. Omoni YouTube. Tanga banda ko mema basaki. Oh je reso prendre te je na di 2 minutes azani. Azanani. Anakini osani. Anakini nga ba je wana tatina mutu na beta soki garçon mo abeta kera. Nga so meki ba ko filmer biso ki toko. Nga ba jora te jour José a kosa na kita France ba okutana. Eza problème. Ya lona kuna ba la ta ba kataka epota munene alona ka la tsabso alona ka te. Ta ba kataka epota munene ba fongola ka esima alona ka te point. Wana ba grimace YouTube wana. Ayi ko lamuka na YouTube. Omoni CD. Obana ko mema ba saki ba mema miso ba saki bozo kenza ba tournage. Je Londres koza na 4 tableaux akaboli tableau moko ba chayo. Ko joa malonga to bwa ka suki osala ba fier. Personnage wana pena ba théâtre lelo ezango soute. Personnage wana na ba théâtre lelo eza lisusu te. Ba théâtre ko ba théâtre ba belle vie. Ba théâtre ko ba théâtre ba ya ba bobo. Personnage wana eza te. Ba personnage composé eza ka soute. Donc so a siège na excessa za na rôle te. A jouer ba biloko na zo jouer ba gag wana. Mais belle vie bien ka tu. A benga ke pona mawa te. Pona mawa yo kasi pona mawa. Mais c'est belle vie futegembo. Ngala bima mambongo te. Mais yo sko tango yebo otanga komba belle otanga komo ya 2 minutes tandis que belle vie bengisa ra. Est-ce que ndo zo ba bomote ozo bomela ba. Nazo bomela bango eloko te. Nga nazo kotela nde mukolo oyo. Amona télévision liboso na biso na bango na ye. Est-ce que ba garçon azaka musicien na matete? Azaka comédien te? Oh, na ele biso na TV ka. Oh, na tuni ka azaka musicien. Azaka comédien te? Parce que on to tuni nanya ele biso na télévision. Kasi ba charge ya Josette. Oh. Ba charge ya José mutaela biso. Musicien là comment muta théâtre comment ça peut fier. Ah. Ozomona. Na ebite so uta pas si misère. Abando yema banzembo ni kuna. Abanda ko yema banzembo na yaba ngana nomone na ba mission, obi ba mission ba leka bana kini bana poto bino mo boyebi. O ezaka chaque dimanche ya ndo leka. Aza musicien. Ah. Ya José o ba charge na yo koyo ka ya lobby aso sa nani Malou là, c'est qui encore le nom?
Charlie Malula 2 minutes azoyebisa alobi 2 minutes abi nga na vanda bo Charlie abenga nga ayebisanga ke non ex mobali ne azoloba ke nga na bota na ye donc aya tosalisa bateste ba ADN yango amona ye ke vie oyo osaka na ye seke abenda na yango moni ke ye na ye basololaka te mais akebe esika aza ye na Charlie akebisi bango oyo omeka susu José de Londres aza mabe bongo Hans oyo okenda kolela fufu balambelaka o fufu te oza mwana poto ngozolela balambeli o fufu te mais abi Hans pas eloko te Hans eloko te spectacle nini ya malongo asaleli bato est-ce que ya sekisa zela nanu Hans Luzolo na mboka oyo pe libanda Fantomas à théâtre ok comparé na ex musicien asala théâtre forcé yo mona de nga tala franchement nga rôle moko te garçon na jouer etikala ko tanga ko epate bobo manoka a joué mon âme n'est pas partie bato bafingie to Jerry Cobetok asali film ya mado et pesi makambu ti lelo etikala petit lelo etikala mais c'est Google ayebinga siko yena na yebi kako sala ba pantalon boye na ba pantalon ko kitaka ba bataille ba sola ba rôle mo ya tina te botaille ba c'est la ezala est-ce que rôle wana penezali ozomona babilo musu batu musu bayaka koloba a comparer yé pena na Hans Luzolo Hans aze lo côté Hans aze lo côté spectacle ni ya malongo c'est libat d'abord nga na loba ngo boye omoni soka sataka na Hans makasi na comprendre po Hans basola bien à vie c'est la zaba mukutu basola bien à vie était omoni aza trop immature un grand garçon ozana mwasi na ndako zo yolela fufu na TV allez la fufu na TV na émission on a comme France fallait mwasi na kolambela biso fufu ya kotikela biso yo bayebi yo na mosinzo baotika ngaso mona yebi masa mwasa makasi na mosinzo na otikela mwasi na ngate oh confirmer oh mais nazo ebisa nga nazo ebisa okay abaza makasi na misinzo ozo comprendre tala ba charge ya Kabila tala na eso mutu azoleka ye moko azoyemba face loko apina ya train donc ozomona ke donc azoyemba ye moko na ye moko donc ozoya oconfirme le biso ke 2 minutes a muta mosinzo okotikele 2 secondes nalobi boye garçon wana aza muta mosinzo 2 minutes soki ayina Hans Luzolo po Hans Luzolo aboyaka na mwasi na ye akotikela bango fufu aleka na mini émission munene Sonia baza de na mokili namona baleka balela biloko kolia ye garçon azotanga kombo na jomo bazaka pa fali Trésor Congolo abi fali apimela déjeuner apimela déjeuner un grand garçon sur le déjeuner na TV déjeuner ezata $2 merci beaucoup pour l'assistance héritier Iboula je te salue mon vieux vraiment namonaki kuna elo wana epesaki makambo na yebisi yo ya pas à commenter vraiment nayebi te Jerry Cobetox est-ce que biloko bosala to biloko yo ba mama ba osala est-ce que ba mama bazomona te ezaki bazobebisa pe mito ya bana parce que YouTube etikalaka mwana rokola ayebi ke papa na biso awanganaka nga aloba mama na biso abotanga ina na petit na ye est-ce que wana vraiment ezelo moka malamu bozoyela bana bozotya bana na mitu pardon nga na olobaka ba comédienne botala place bootya lokolo boyeba soki esengo bala nyonso so mboka tika no mutu apoto soki mpe esengo bala mutu apoto te nalobi boye soki esengo bala mpe mutu apoto tala mutu apoto yango mpe ozobala tala mpe mutu akishasa yango ozobala mpo mwasi lokola mwasi wana aleka na TV Charlie Malula nga na otanga kombo nete ana otanga kombo José de Londres e amona atangi kombo Bellevue e amona atangi kombo Fali bato na otanga bakombo na nga na otanga kombo wana te bakombo nyonso otanga na kotanga ete azata na œuvre moko te yo somona musicien na mboka oyo oleka kolobaka mosata na nzembo moko te vraiment totraîner wana pe nalingi na balikama mwana koloba mwana aza mwana ya 2 minutes mais abimisa nalobi boye te abimisa audio oyo José de Londres alobaki mwana aza mwana ngati fana bimisa audio yango ye aza makasi na enregistrement nga na kanisa kaka Karim Mokonzi mutu enregistraka bato nzoka nde na Charlie Malula enregistraka bato oyo basi nini nzambe na nga oyo peuple nini nano batalo kwa jwana mabundi alobaka ya boketu bonga na otanga komone ero. Vraiment merci beaucoup tout le monde m'a besoin tambola ebele awa pasteur patron liboso babwakelaki mbasu ezali kaka na film et lelo esu babwakeli esu mbasu na film kaka donc ba rolo ya zo sala ezo memela mo ba maladie ba makambo ebele et batie entre la vie et la mort to ebite est-ce que c'est vrai
moni elo mona yebisa bato ata ba héritier ibula oyo basambela banzamba solo artiste muta maboki ko kesamba na église mo bote nzamba olobi ko voyager nga asambela wapi nga asambela pa mama Marie na kindamba la kasangulu nga nazaka pa papa kusu nga nazaka na kimbangise nga nazaka na bima wana singa yo mona ne bambaso edendaka te bwaka wana to mona place ekota kokeza na église mo bote balobi ko voyager okozwa libala amen te artiste faut ça mais l'église à Molimo passer patron ça mais l'église à Molimo baba ndio pe depuis kala depuis pas major bisadidi baba niko lokayo so na sali la film premier rôle ba pesa ya passer patron pas major bisadidi azo attaque on a vient ngana ebiet c'est ya mutakala bolimbisa biso te aza mutakala te mais asambela kana ye mais c'est comme si ça mène l'église à Molimo papa donc asambela kana koma ça mène l'église à Molimo ponga tana ba mama Marie danga sa oleka wapi taka mama Marie ya mama Yesu mama Marie ya mama ya Yesu ça biso ka bon mama Marie ya mama ya Yesu azali vraiment siko yo mekanga na ndeni oyibi ba mekanga chemo boya ne be mama shako oh bani basi miso ba mekanga ti ba mekanga pena boyeke na sali liste ba journaliste bato ba komisa ngo liste mama Olive azoya ba biyo mtu okopesa biso ba mbongo na ndenge nini kinga kati na kenda te de na kenda te tina tsuki 10 nga bakopesa nga lise oyi nazonga na ndako na kwea kao na douche tension zero nakela muka na sebeko nake mama pa mama Marie alobi eza attaque ozalaki distrait siko boya lisusu donc passer patron et puis bandeko botika publier entre la vie ou la mort akufi boye na boye c'est pas bien pona ni tolinga to boma bato koto basi ba bomi e bakata soki pe ndenge nini e bakata niveau bazo benganga akufeliwa passer patron grand frère na ngai na yebi ke okobika na yo nzamba za toujours mupanzi na yo mais sambela ni na église à Molimo théâtre no moni yango boy eza na bana bakanga bandoki na bumwana baza na théâtre bakanga bakola makasi kolanda meka pola te mama na tioka pumwana butu kolanda makambasala na TV wana te ndoki munene yango zomona bazoyina belvi bandoki bamama mikolo bamena masaka na kazi ya libaya mikolo makasi bamela banyu bako na bapepsi oyebi pepsi bakuta sachet ezalaka te bakanga fufu na ngongi na papier ya sima mikolo na yebiso bakota vatavata obi vatavata baramo vatavata ana matongi lorsque wana ozoloba na esila kasi te nga na otanga yo otanga bakomba bato boye ndeni otanga te ndeni te oloba te oloba nga na okoma te nga na okoma mama mokolo bobe zala tangelo bakombo na bango manyovi tendresse nga tangi koma mutu oh mais olobi bapese ngoma manyovi mama pakeza na nga munoa nga tangi koma mutu te le popo tenisa na nga jike hier nga lobi manyovi na bina mama soutien rouge Miss Lolo na pedula nani tanga bakombo etali yo nga tanga bakombo te nga nazotanga bakombo te batémoin na nga bato baotala émission Hervé Lesai nga nazotanga bakombo te papa libandi munene ezopela mwinda Kovodor na nga na bino omoni na bosani yo totanga bango na bandenge boyeloko yo totanga bongo le popo teli bokabola biso inane na ye nga zero na obanga pe parquet nabangaka parquet te nabangaka eloko te moi je suis un telo nakotanga koma mutu na TV te mais manyovi bayebi ye mais pika po tendresse par oya nayebi te émission na biso ya lelo balandi oyo bakolanda biso baretenir nakwesi nini eloko te baretenir nini okwesi eloko te obina pika po nini parquet ozela yo papa mama sia ya bolaku total aba Brazzaville mutu baloba en tout cas bato ba retenir que José de Londres soki lelo José de Londres mabe ekomeli ye ezali mama ya bana na ye Charlie Malula mama yo tangaka bakombo nga naza na problème te yo tangaka bakombo soki lelo baproblème ekweli José de Londres communauté na biso je mets tout le monde en témoin je jure fidélité devant Dieu soki José de Londres makambo ekomeli ye mama ya bana nene mutu aluki po tomoni ndenge akati balai akonuire ye akosala boye akozwa mokanda te donc José de Londres nzambe aza na ngambu na yo
comprendre kaka ke ozalaki entouré par des zombies et des cannibales. Nzambe atindelaki mwasi mabe na pire petit ya mabe ya ncor oyo azoya kokosa ke makambo na bango so balingi baboyana na mwasi batya komono mpo oza nani. José de Londres moto acréa boye na potopoto na maboko na ye yango moni biloko ekosisa bato mposa ya kopesa bato makambo. Bapatrik Ngambe bazalaki na yo ya José badepa na makutu leki na yo mwana mama na yo oke kopesa nkoni moko boye privilège musicien raté vie ayembi voix malongo wana oyemba na miziki te ayeli biso na théâtre azwi chance mpo na ye José bacharge ya José nga bagé wana asalaki natindaki soki mwana na soki gardina nabeta moto na toko osala video ya kitoko nga bagé wana kosalisaka bagé wana nga bacaméra kitoko na so video moko kosalama. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup à maman Olga Moboko. Merci beaucoup à toi. Et puis, il y a un droit de réponse à ça la chaîne. À ça la chaîne, il y a un bagag pour épaiser ma camou. Quand José n'a pas continué à couper son macam, au Diembeli. José attendait comme mon nanenga ma bête. À mon équipe, aux agues petit moro ya ma bête. Petit moro boé, ya Kadia. Mon sinzoniste. Mais ça la film, mais on risque ta bengi sauter la film. Ngana na bengi sa film, ngamo na bengi sa doit filmer ça la bato. Ngana bengi sa doit filmer na pesi mutu makambo. Ya ça de filmer ni ne pesa mutu makambo na mboko. Merci beaucoup. Oh, Boni Boyoko, va dormir dans la chambre dit. Merci beaucoup à Bibino Toubo Rolala, Bokendo Rolala na chambre, on est engagé à rayer. Mais ba kombo tangi wana vraiment bolimbisa biso wana pezo anga ngai kuti bolimbisa ngate ponga na osenga bolimbisi te na tangi koma mutu te yo ne mto tangi koma batu mema charge na yo. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin. Merci à maman Olga Moboko, merci à toi Gianni Goussi, merci à Gypsy, merci à toi derrière la caméra, Dieu merci Maemba, merci à notre futur député, maman Fifi Congolo, merci beaucoup à Prosper Diantomba, député, voilà, ça a biso fierté, donc ça a biso vraiment bien d'être aux autres dans le Parlement, pour ça on aura un des toujours merci beaucoup. Parlement bien. Oti na bato bati ba finga batu teke na somona lokolo utoli ambwa te. Un député wazo finga mutu na kate émission utoli ambwa. Trésor Kalombo, Trésor Lukusa. Faut voter bango ndete. Oh garçon wana oya tamola makolongulu député wana. Bon voter tout te. Aza utile te. Lobi okoma député yo jeune okoma député ya marque wana. Chérie O News, hein? Chérie O News, merci beaucoup Boza et Belé et merci à toi Trésor Kalombo, Trésor Lukusa, autrement dit TKL. Joyeux anniversaire à toi Alvin Kalombo, mon bébé je t'aime beaucoup, maman t'aime Ozara Awa. Alvin, ah Nzambe, moi on a fait ta vidéo. Oh, joyeux anniversaire à toi, merci à toi aussi. Papa, pardon, merci beaucoup. À toi, Alvin Kalombo, merci à toi. Ça tellement ébélé, bandeko ba fêter ébélé vraiment Junior Mungondi, je te salue, joyeux anniversaire à toi. Merci à toi Vainqueur, à mon bébé aussi. Ça tellement ébélé, vraiment joyeux anniversaire à vous bananga na lingarabi mingi. Et kolobara kaende batu musuba oyoka bana baleki bana bande ko mususu pe bana baleki nanga donc joyeux anniversaire na lingarabi no mingi. Merci à toi aussi Jerry Kobetox na tant au PC Bisso vraiment Boza et Belé héritier Ibou là pour l'assistance, merci à toi et merci na bande konyo sur Boza ce que tu vas chez Awa lingarabi no côté week-end du lingarabi. Merci. Bye.